Très bien, merci beaucoup. Je pense que la question est claire, hein. Il faut qu'on ta question. Yo. Nanga pense que lui collabore. C'est ce qu'il vient de nous dire. Il confirme, il pense même pas. Nanga vient de confirmer qu'il collabore avec le Rwanda. Avec Gopé, ça expliquer, explication collaborer ne veut pas dire soutenir. Mais on a démontré bien que collaborer, c'est encore plus grave. Parce que collaborer, ça, qu'on participer, qu'on concourir, qu'on seconder, c'est encore grave. Maintenant, il y a si raison, lobby, bazo collaborer parce que, à chaque fois collaboration, on a avec un objectif, va neutraliser, ba FDLR. Bon, si, ceux qui n'a na folie Nanga pense à collaborer avec un objectif qui a neutralisé la FDLR. Alors que c'est établi dans un rapport noir sur blanc que Kagame, na gouvernement naé, bazo boma ba Congolais, bazo réclamer ma belé pa na biso. Quelle est la position de Nanga par rapport au comportement de Kagame na gouvernement na ndenge bazo boma ba pa na biso, bazo botola ma belé. Là Nanga ne dit rien. C'est-à-dire, Tshisekedi avait raison de dire que les mouvements que vous voyez là, M23, AFC, il n'y a rien en face. C'est Kagame qui est en face. Bazaka Kaba supplétif. Il faut qu'on ait un Judas moderne, comme je l'ai dit. Allez, on va continuer. Nous allons prendre le deuxième numéro. Il y a une dame qui est venue nous voir. Madame s'appelle Madame Clarisse Mbombo Kafunda. Aiko tala biso lelo na tongo na bosolo. Lisolo eza pasi mais bo pesanga matoi. Boyoka lisolo ya mwasi oyo. Bo kabolango na réseaux sociaux. Bo kabolango na télévision na ba WhatsApp. Bo salango partout makelele oyo ezala makasi. Na lingi congolais nyo sokolanda lisolo agangisa lisolo oyo. Partagez yango massivement na ba TikTok partout. Ba live sala ba pour que mwasi oyo azwa gain de cause na démarche na ye. Madame Clarisse Mbombo. Mbote na yo. Mbote papa Sam. Olo ba mwa makasi. Benda micro pembeni na yo. Tombola micro. Tombola ngo boy. Benda ngo côté na yo. Voilà. Komisa pe boyeza liboso na penza. Voilà. Mbote na yo. Mbote papa Sam. Comment non maman Clarisse? Mbombo Kafunda. Kafunda. Oui. Na olinga to solo la. Kobanga micro to solo la penza kimia pour te ba congolais. Ensemble, va comprendre le qu'on est. OK? OK. Bala? Oui, papa, ça on a bala. Nazana 13 ans, il y a libala. On a 13 ans. Oui. 13 ans il y a mariage depuis au balaka. Oui. Au Botibana? Nazana bana 5 na Nazana bana 5 na libala. Oui. Avant libala au Botaka? Tete. Au Botika na kati ya libala. Oui. Iyo ndenge za bobotami na tata na mama baboti baza vivant maman aza vivante mais papa akufa déjà papa akufi bambule lekebele oui botikali kana mama baboti bino combien na toza 5 toza 5 yo za kandia naza l'aîné de la famille pas maman na biso mais pas papa toza na bandeko mosusu baza alors oyaki oluka ngai poza na likambo moko ya pasi oyo ekomeli situation moko ozo traverser na na olinga ba congolais bayoka yo zala à l'aise loba ba détail expliquer problème na yo eloko olingaki yango oyo siko na pesi yo nzela po te bandeko mosusu bayoka ba comprendre pasi biso nyonso tosangisa makasi na biso tokoka kosalisa yo toyokani oye koluka sango mpo na nini lisolo nini esali koluka sango aye koluka sango premièrement eza mpona pasi ya mwana na nga oyo abungi vendredi ezosala 2 semaines mwana na nga c'est un enfant vulnérable autiste non verbal akoka kocommuniquer te aza libanda dans la rue je ne sais pas aza na maboko ya nani donc mwana alobaka te mwana oyo abungi héritier mettez des choses en même temps on va évoluer mwana oyo abundi parce que c'est toi-même qui ramène des photos mwana oyo abundi ne mwana oyo oye na bafoto kombo na ye nani Adonai Kabodi Chibangu mwana kombo na ye Adonai oui Adonai nani Kabodi Chibangu aza na âge nini aza na 10 ans mwana no aza na 10 ans oui alobaka te abotama bongo bon kolobaki abotami bongo c'est trop babotamaki ndenge bana nyonso babotamaka balobaka na ba âge moko boye tout était normal jusqu'à ce que à un moment donné ka boye nyonso tout ekatana
baya kodiagnostika bango ke baza bautiste. Très bien. Bazami balé to yemoka. Baza mibale. Bazama pasa. Non, yaya na leki. Yana leki. Yaya liboso ya za deuxième. Oui. Et ça, il a agi des problèmes comme il Bah, 2 ans. Bah, 2 ans après, il va diagnostiquer. Héritier aux à la prière, il faut qu'on la tableau à chaque fois. Même si maman zolo bautier, bah, dossier n'a eu premier niveau, bah, pas mon oh, il est mon zolo. Maman, c'est vrai, moi, na bungi. Au lieu de salir 13 ans à mariage. Moi, na bungi, na maboko na yo. Moi, na bungi na maboko na ngai te, abungi na maboko ya papa na ye. Alors, bete la biso sko lisolo na mo. Nga na balana na mobali, nde na uti koloba ke tosali 13 ans ya vie commune. Mobali abali officiellement. Abali officiellement. Petit dot, coutumier civil. Coutumier civil, nyonso esalema. Tofandaka na libala kande ba problème ezanga ate entre mwasi na mobali, mo ba problème bando ozala mike bon. Oyebi kaka ba famille na biso soki obali mwa moke ezala kaka fanda libala so se plaindre. Mobali changer avec le temps, oza na espoir kaka ke un jour makambo changer na kofanda un peu kimia. Mais du jour au jour, ole makambo changer, makambo ebandaki s'empirer. Bandaki s'empirer du jour au jour. Naza vraiment na besoin ya kokota penza na ba détails ya libala na ngai te, mais nalingi nakende na mokuse ke libala na ngai ekomaki neti koluka neti mutu na ngai elala. Neti mutu na ngai elala parce que le mari me battait tellement que à chaque fois qu'il abandait kobeta ngai azaki kana liloba moko na koboma yo moto akosala ngai eloko azate. Je partais dans la famille ko se plaindre na famille na ye. Je pense ceux qui bazolanda bayebi makambo nazoloba oyo baninga na biso ba proche na biso pe bayebi makambo nazoloba oyo. Et kokoma ke à un moment donné mbala bana susu kofutela biso ndako te. Toye kokota banyonga ndako. Tozo fanda ne ndako moko. Abana kofuta te tofanda kana afuta ndako te. Toye kokota banyongo ebele. On payait la maison à $900. Du coup, toye kokota nyongo ya ndako ya $4500. Bala bana kolwa kofuta su ndako te. Tosali mwa discussion moko boye kaka ya moke ko se plaindre makambo ya biloko ya kolia bana ekomaki problème kofutela bana minerval ezalaki problème, mais de temps en temps na banda kokende na famille na ye ko se plaindre omoni papa bokilo na ngai asungi na mwa quelque chose kolia peut-être kofuta pe ndako de temps en temps. Mais il aza cadre na CNSS. Oui, oui. CNSS ou Abunzala? Oui, oui. Aza cadre na CNSS. Aye kobetanga makasi jour asuka oyo akangaki biloko na ekepa na bango. Mobali abengani yote meyenda kangi biloko. Ye akangi biloko. Abetinga nanu makasi liboso ya bana ya ma petite fille ya 9 ans kutumta ye kopekisa zo benda ye tout ça ezaki vraiment passe. Aye kokanga biloko na ye akepa na bango alobi na ofutela bino ndako te bokoma bashege tout ça. Mobali na ye. Mobali na ngai. Papa ya bana we. Akangi biloko azongi pa na bango. Akepa na bango. Ngape natikali vu que na bandaki kokende ko se plaindre na famille bayebi quand même makambo ebele banda koleka na entre nga na mobali et tout. Nabi lokwa ya sepeli kokende pa na bango. Problème exact natikali na bana nga moko na ndako. Dans notre temps nazaki na boutique na nga ya bilamba. Nazaki na boutique ya bilamba nazaki koteka bilamba mobali asali nyonso tuka nakanga boutique ozana bana bazana problème ozo kenda ka boutique il faut fandela bana tout ça j'ai tout fait na kanga boutique na koma fanda nga na ndako. Aye kokende nde akendaki wana atikali nga moko na bana. Au vivre ekomaki nga mwa pasi nazobunda na bana balia na fiska te eloko ya kolia tout ça parce que moyen kokende kotika bango na classe ezalaki mwa pasi vu que nafutelaki bango mpe lisusu minerval ya deuxième tranche te mutuka akendaki nango bana ba autiste mibale il faut ko moko yaya aza un peu turbulent par rapport à oyo abungi kotelema na bango na ba transport to komata na bango na moto eza vraiment risque.
nde nafandaki na bana bongo naye kobenga collègue na ye moko boye ya mwasi tobanda kosola na ye mpe abandaki kosombelanga babiloko tobandaki kosola na ye mpe ayebi babanda kosola na ye mpe na mosala na bango kuna nalobi eske nakomona dérage par rapport à problème naza nango parce que bakolo ndako bakendaki déjà kozwelanga mise en demeure vu ke mobali ablokaki bango abandaki su koyamba bango te alobi non yo yaka omona dérage bato bayaka kose plaindre awa basi baya kose plaindre na comportement ya mibali oyo baza plus ou moins irresponsable parce que wana ezobima neti sente safutaka te yaka omona dérage ntango ye apprendre ke ifalaki nake mona dérage aye kobotolanga bana ezaki je crois le 1er décembre entre le 1er le 2 tozaki début ya décembre aye kobotolanga bana aye na bato babotolinga bana ayebisi etikelanga bana na ngai un mois okei abengaka te eloko te atindaka te eloko ya bana te alobi nakabeli yo bana wana nakabeli yo bango osala makambo na yo na bana na yo nasundoli bino alobaki mwa bapropos moko boye bon nazo évite kotanga bakombo ya bato tout ça natiki alelaki makasi tikelanga bana na ngai azwi bana na makasi ake na bango epa na bango akomi kuna epa na bango alobi makambo ebele ya lokuta na kombo na ngai bon famille bayoki ye je crois bazwaki part na ye ngai mpe tellement na banda kofanda na petit frère na ngai abanda koede ngai na bana na petite sœur toluki ndako toluki studio na biso famille baede biso balukeli biso studio vu ke eleki na ngai batangaka oyo aza na université aza na ane asuka mosusu azosala examen d'état tozwi mwa studio moko bakote ya limete kuna tokie kofanda avocat ayebisi ngai na porter plainte mpona abandon ya foyer na porter plainte mpona enlèvement d'enfant parce que azwaki nga bana na makasi azwi bana kaka ndenge balamukaki na pongi eloko te makolongulu tusaki na bango bongo nabi non pourquoi ake na bana place aza na bana baza bien baza na ndako ya monene baza bien soki bana baza bien bafanda wana akei nano epa na bango na bana nga alobi loko ake na bana epa na bango baza bien kuna soki bana baza bien bafanda nano azela nano décembre eleka mwana oyebisi avocat nayebisaki avocat na nga bongo totika nano natika nafandi na ngai soki nayi nabenga ata mpo nasola na bana boye na remarkeki ablokaki ngai moyen nasola na bana eza te ça fait depuis décembre wana azwaki bana ti lelo ata appel ya pamba nakoka kosola na mwana na nga ata moko te le 16 décembre oyo namoni ka abengi ngai o mwana moko adona ya bungi oza na ye nga nayebisi kaka kosalisa nga baje wana te akati telefone après cousine na ye moko baye kobenga nga o mama Clarisse eske oyebi ke adona ya bungi ngabi adona akobunga nano nde nini bino na porte na bino kuna epa na bino boza na bagarde mwana abimini nde aye koexplike nga ke mwana bungi na Gombe te kote bakendaki epa baparent na ye te mwana bungi epa na ye asi azwaki ndako natuni azwi ndako wapi o aza na limete wana kote nini okota Moïse Mbiye ayebisi mpe okopesa nga adresse alobi te nayebi adresse te mais ayebisaki nga kela aza kota Moïse Mbiye wana nazaki déjà troublé nayebi bana na ngai nayebi mwana wana pasi azalaka nango nakoki te nabandi koyo naye kota Moïse Mbiye nabandi oki neske bomoni bato mo baoluka mwana bayesingaki bake boye mosusu bake boye tout ça natuni ndako bafandaka bayebi mpe bango bayebi te me bamoni bazobimelaka nsima ya église ya Moïse Mbiye wana nabandi okende nakutani na garçon moko natuni alobi petit wana tobanda oluka ye depuis ntongo nga ntango babengi ngai ezalaki déjà 16 heures tobanda oluka ye depuis ntongo yaka nalakisa yo za ndako ya vie na nga mo boye nasalelaki bango mosala soki mosala nini wana alakisi nga ndako nakoti na lopango ezalaki rez-de-chaussée na premier niveau alisi nga likolo ntango nakoti na ndako nakuti mwana ngai ya mobali ya liboso oyo aza mpe autiste ye azalaka mpe mwa mobulu moke atelemi na tablete azoganga
une dame asimbi mbeli na maboko azogangela ye yo ozonga kuna ozolinga obunga pe po olukela nga ba problème nakoki te tellement je connaissais la fille wana na ba vidéo na ba photo na téléphone ya papa na bango wana soupçonné déjà kanga naza na ba vidéo na bango ya fille na ba oui ndenge bazaki kokende ba découchaka ba bilo baza na ba vidéo na bango. J'ai vu directement la fille, j'ai dit le monsieur a donné mes enfants vulnérables à un inconnu. Nakoki te komi osala neti mwa ba discussion moko wana na ngi na beta ye. Ouais. Akimi libanda. Atiki mbeli na azaki na mona se. Je ne sais pas. Na lobi te ke mbeli abanda oluka bo maman je ne sais pas. Abanda e kolamba je ne sais pas. Abanda e kokata malala je ne sais pas. Mais ngai nakutie na mbeli na mwana na nga mususu na maboko. Leki na ya mobali aye wana bayeba kitisi nga nzoka nde ndate ntango akiti wana ye na mobali nayebaki kofunda ngai na société moko ezalaki quelque part wana bapolisi ya société bayebaka nginga bake na nga na société bayesinga mama yo za mama mwana abungi nga bien yaka tokende tokopoze oka baquestion tika plainte na yo biso toza na kote na yo yo nde mwasi na ye légitime tout ça yaka tokende tozoprotege yo nzoka nde bazozwanga moral mpo bakende kokanga nga bakotisi nga na kasho na nini na conteneur na bango babandi kosambisa nga nayebisi bango bozosambisa nga awa mpona meki explike bango lisolo ndenge elekani bango moto babengi nga mpo bainforme nga ke mwana bungi nake kuna kandi na ochobeta awa te papa alobi mobali papa bana alobi yo oke kuna obungisi makangu na ye telefone na ye bungi il faut futa téléphone na ye ngabi dans notre temps mwana nga za libanda depuis babandi oluke depuis tongo tokomi 18h bokangi nga awa pour un téléphone est-ce que nga nakokende koyiba téléphone te papa kuna garçon na mobali papa bana zo bokanga ye botika ye te bande kone baye koya wana nga nazaka na kati wana bakangi nga wana bandi kosambisa ngai si 3h du matin j'étais humiliée na ba niveau moko mwasi wana fandi kuna bazosala mwa makambo na bango kuna ngai koto basoda bapolisi wana bazogangela ngai mama lezonga kuna so na bi botika nga nakeluka mwana nga aza libanda ti ero mutu moko te azala koyoka ngai jusqu'à ce que vu ke nazalaki na baprière naye kosevanir mama na nga azalaki wana bayebisi eke asigne batika ngai alobi te lokwa ye aye na ndako na ngai il faut kaka afanda awa 1 mois basoda bapolisi wana bayoki somo te babi te papa yo yaka osigne totika ye okotika ye atikala awa te asi akwei soki problème akufi awa ekozala problème na biso babondeli ye wana ti nde aye kotika alobi batika ngai baye kotika nga na 3h du matin na bandi oluka lelo andime nango nasengi ka nzambe epesanga makasi na bandi koluka mwana nga nazoposte ya une dame mama Nadine azaka na nini na azaka pe na école ya bana ba autiste les amis de Daniel eza na kitambo oui ntango na publie na Facebook na identifie ye abengi nga wana abi bon balukaka mwana bongo te je vais t'aider comment totala ndenge ya koluka mwana fo tosala ba flyer tosala ba vie de recherche tobanda kokabolela bato oza wapi abengi nga nayebisi naza na kote ya bobozo kuna nazolukaluka mwana kaka kote toza ofanda kala bon moi je me disais peut-être mwana kozala akeba kote kuna tout ça nazaki alandi nga wana azwinga na mutuka na ye toki na ye na nayebisi atika ngai na la police oyo eza na limete natika avis de recherche toki wana natiki mpe nafuti mbongo avis de recherche na bapolisier wana tobandi kotika banini na ba 7e tondo tambola na mutuka na ye kotika etu tozaki ayisinga tosala nini comment tosala marche moko tobenga bato na liboso cité Betel bato baya baede biso mpona koluka mwana c'était samedi dimanche tosala marche wana te la dame ndama ye kobenga ngabi mama est-ce que bomoni mwana ngabi namoni mwana te parce que na banini bafiche numéro na ngai eza na numéro ya bato ya congotisme place mwana afréquentaka bango moto basalaki
banini wana wana omoni eza na lokwa congotisme alobi namonaki mwana oyo samedi namonaki mwana oyo samedi wana toza dimanche na ntongo namonaki mwana oyo samedi na monga fula nazoka motema pasi nazaki na information te ntango naye komona baposte epa belle sœur na nga nde namonaki mwana oyo ndenge namonelaki mwana te bandi kodécrire mwana namonaki mwana apesaki mokongo na prince nabendi ye ntango nabendi mwana atali nga kabo asekisi nga abandi osakana na mabele ngabi wa mwana aza na litoi neti eza na mwa defo boye ngabi wana mwana na nga wapi na monga fula motema na nga epanzanaki makasi de savoir ke mwana nga azalaki na limete ase retrouve na monga fula na réhabitat abi mama soki boza na temps boya lobi na temps wana tozalaki ba 22h boya na lobi na temps na monga fula namonaki mwana oyo me komona mwana nde namonaki aza lokola mwana moko te atambolaki kolongwa limete ti monga fula c'est impossible mpona mwana autiste atambola akolekela na nzela nini alokwa mwana moko bayaki kotika ye kotika toanile programme tozalaki nango ya marche devant cité Bethel tose mobilize na bato ya congotisme tomati na monga fula baplace nyonso tozotambolaka mwana oyo tomonaki ye lobi tomonaki ye vendredi oyo abungaki tomonaki ye samedi oyo abungaki azalaki propre mwana oyoka bato bazoloba je crois bavideo eza wana bato nde bazoloba mwana alalaki na se ya mutuka alalaki place ya bato ya moto wana ntango bato ya moto baye babengani ye ayaki ofanda awa azoloba te biso mpe toyeba te awuti wapi aza akomi awa ndenge nini me aza propre lokola mwana ndako tobandi kotambola koluka mwana toluki mwana jour wana nyonso tu monga fula tozwi mwana te tozongi papa ya bana aye kosala aye kobenga ngai le lendemain mpo ya bloke ngai namoni ka abengi ngai nauti koluka mwana bayebisaki ngai ke mwana bamonaki ye na fiki me eza ye te apart ça nabengi yo mpe lisusu mpo nayebisa yo ke nakendaki kotalisa epanganga tokendaki epanganga wana ye mobali na asala na CNSS ti lelo aza agent tokendaki epanganga Ruidi oui Chibangu Kasonga aza Ruidi Chibangu Kasonga oui Moluba oui donc ye asala na CNSS oui donc ya lobi awuti epanganga akendaki epanganga naza kuna audio na ya tinaki nabengi yo mpo na koenregistre oyo te yango nabengi yo na pe tellement nayebi ke azalaka mpe mwa baluka na mwa balokuta nga na bandi koenregistre ye nauti epanganga nganga alobi ke akofrape moto aza na mwana yo pesa mwana so oza na mwana pesa mwana parceke nganga wana alobi azofrape yo 2 jours eza ebele nganga wana ayebani afrapaka ne bato soki opesi mwana te etali yo nzela natindela o baaudio nganga aye kotindela nga baaudio ozosentir ke babiloko moko efonde de toute pièce nganga ayebisi bango mama mwana akufi te soki akufaki nga nayebisa bino nga nalembanaka likambo te nayebi makambo nyonso eloko moko te elekela ngai bato bakota ya prison nabimisa bango le même jour mwana wana akufi te aza mpe na maboko ya bakinaper te aza maboko ya mama na ye moko ye moto ayibi mwana wana mpona apesa mwasi boza na ye na ndako pasi ya solo wana yatindeli baaudio azwi mpe baaudio wana atindeli bato nyonso to bazala koedenga na koluka mwana bato mpe base décourage balobi siki yo ozosala baje na biso toyede mpona koluka mwana nzoka yo oza na mwana jiku natikalaki nga moko mama na biso ya congotisme aye kotindela ye audio ayebisi papa plaisir omoni mwana mwasi ndenge alobi ke Clarisse aza na mwana soki Clarisse aza na mwana te 2 jours apesi mpo apesaki 2 jours nazoboma ye bato nyonso banda ozelaka 2 jours mpona bamona nga soki na okufa bato bazalaki susu kobenga te tozeli 2 jours eleki mama nakufaki te bato babandi kobenga nga okufi te ngabi nakufi te naza na bomoi naye kosalele baaudio lokola bablokaki nga
nayebisi ke 2 jours na bino bopesaki eleki lelo tokomi déjà na 5e jour mpo natiki mpe na temps natiki temps nazoluka naokontinue koluka kaka mwana akomaki nga moko bato nyonso batikalaki babendanaki naye kosalela ye audio naye koyebisa ye na remaki obloke nga bloke ntango natindi message ya liboso na moniki ya bloke nga nayebisi ke 4 jours déjà yango eleki depuis bapesaki bino tanke bazoboma nga dans 2 jours mpona mwana sikoyo bopesa nga mwana ngai bopesa ngai mwana ngai nga naza nalingi na bosana eloko moko le jour oyo akangisi nga oyo nazalaki na sociate aye na ndako place nafandaka apanzi biloko apanzi azobotola azolanda batelefone nanga mpo abotola apanzi batv alandina mpo abetanga wi place tofanda jour ntango nabimi alandi nga na ndako bakangi nga na 18h batiki ngai na 20h nazongi ndako ntango ye aye na ndako nazolinga siko na explike mpo anini 3h batiki nga na 20h oui comme ezalaki société ya quartier aye na ndako nazalaki na camarade na nga moko mama na biso bandeko na nga bayaki wana ye mpe ayaki azalaki akompagne baaudio mpe eza na ndeko na ya mwasi azotinda ngamu natindaki aya kopanza biloko epa na kuna tozalaki awa famille mobimba aye wana panzi biloko abina kozonga mpona koboma yo moto akosala nga eloko aza te lokwa yo oyaki na ndako na nga mpona kobundisa kopine na nga na ye awa mpe mpona boma yo nabeta yo panzi babiloko batv biloko nyonso to eza kopanza na kuna na ndako lipapa na ye kuta etikala wana ntango ye asali bongo telema ezalaki société ya quartier nga mpe nazongi na société mpona kende mpe kotika plainte na ngai ndenge ye ayaki kopanza biloko na ndako na nga la police bazolinga kondima koyoka ngai te bazokomaka oyo azoloba bakangi nga nde baye kokangaka si na 3h du matin. Très bien. Nazozongela yo pour terminer. On va d'abord suivre le livre audio bien soin les amis. Ba audio ni za. Au la régie nos amis. On peut ça dire auto ça téléphone. Eza téléphone na. Eza téléphone. Bon, on va suivre quelques témoignages ya bato baluka ki mwana na monga fula. Pendant que bango bando luka bato soit ça bango to mona ki mwana. Il y a des gens qui ont parlé, on a des images, on va suivre ça, tout ça on va peut-être pour terminer pour tozo émission musu ya mibale. Na olingana ye ba tant tozo mo bisanga na no. Osala mobali wana nini ya mabe kwa koma na niveau. Mobali wana ti angibi okende. Pour te dire généralement mibali ne ba bengana na basi na ndako. Bima kende pa na bino. Mais ayo eza la ka mobali akangi bilamba zongi pa na ba. Ndelo osala ngamo pasi yango wana. Oboyaki kobote na ebana, otombokela kaye, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Mobali wana ninga ki yondo zo continuer bolingo ezaka kapona mobali wana yango zo continuer kolanda ye pour kazanga kimia. Qu'est-ce qui se passe pour que mobali akoma konye ko moto abalaka yo na bon akoma ko ina ko le demi na ye ko kamona c'est la vie. Mais na niveau il y a lié quand même lelo mwana bungi ti siko mwana mona ina mte. On va en parler tout à l'heure. Tolanda et puis on se retrouve après pour terminer à tout à l'heure. Depuis lobby. Ana 10 ans à l'Obarate. Alingane que peut-être la base est belle Alingane. Oui, depuis Socoré. Kabodia Donaiwi. Abungagi depuis lobby. Ana 10 ans à l'Obarate. Oui, depuis Socoré. Kabodia Donaiwi. Abungagi depuis lobby. Ana 10 ans à l'Obarate. Alingane que peut-être la base est Socoré. Kabodia Donaiwi. Abungagi depuis lobby.
ya toa na sensibilisation tozoluka mwana biso Adonai oyo azali personne va avec autisme des aboye tozoki information bapesa biso piste ke na monga fula awa to bamonaki ye tokomi na monga fula awa effectivement bamonaki ye mais dans baparcours ndenge ke kaka biso place biso tookoma déjà basi balekaki yango tookontinue toujours na kati ya recherche oyo bozali meme oza kota matandiki bala ata na cité verte ata na ipene donc soki omoni mwana oyo azali azoloba te azali personne vivant avec autisme okobenga na oye na ye na congotisme meme ya pigeon oki oya na ye na congotisme ya lemba oki oya na ye na congotisme ya ngiringiri meme ya ntango osala biso bie makasi. Mama olobi alati ndenge nini? Ndenge bozoloba na ndenge namoni azalaka ye. Mama comprendre kazalaki na mokili. Alobi aza na 16 ans. Mais wana lukula azokole na nzoto ya ebele akokozala na baron zango. Azala 10 ans. Aza na 5 ans leka wana kibana ye kovanda alembi. Abungi te aza kaka zingazinga ubi akatisi kwa soki koke koto ekakomanda. Donc tisika boye bandeko baza kolanda biso lakisa ngai foto ya mwana wana aza kobunga monani na mute bino bato bozolanda biso na Kinshasa boza na 24 communes ya capitale boza na intérieur mwana oyo azali koloba te abotamaka koloba mais na 2 ans après mwana wana aza koloba te lelo aza na âge nini 10 ans aza na 10 ans soki bomoni mwana lakisa bafoto na ye mosusu soki bomoni mwana wana bobenga awa na bosolo soki bokoki komona na mama na bango te bobenga awa na bosolo mwana ye wana aza na 10 ans mwana bungi alobaka te bisika nyonso bokomona mwana wana bozwa courage ya koya na ye na bosolo toza na bedi du livre numéro 75 pour que mama amonana na mwana na ye baza koluka mwana wana nzambe abatela mwana place azali kobota mwana na 10 ans mwana bunga bino mwana botamaki ya koloba mais ntango akomi na 2 ans pasi ekomi lelo mwana azoloba lisusu te aza ye moko te baza mibale ye na ndeko na ye balobaka lisusu te mais ndeko na ye azali bozoka lisolo ya mama nous sommes arrivés pratiquement à la fin tokoconclure awa na mwa maloba ya suka mwa moke avant toka mwana mama Clarisse natuna question avant tokende awa mobali abalaka yo mpenza alingi yo normal apesi badot bosali religieux bosali civil bosali coutumier ndenge tolingaka la chinoise nyonso eleki bato bale na feti bobandi kobotana mobali mwana ya liboso ya mibale ya misato mine mitano mobali alongwaka na ndako akangi biloko azongi epa na bango do mobali wana abosani mbongo basacrifice nyonso oyo asalaki investissement ya bolingo nyonso atiki po azonga epa na bango olia bengano na ndako yo kende po atikala na ndako yobala sundoli yo na bana akei place mosusu lobi ake kokota libala zwi mwasi na ye mosusu bake kosala vie certainement eza na makambo ebele po bato ebele tolandaka bokondana kaka mibali to bokondana kaka basi moto aye lokola victime en premier aza na raison bacomprendre bandima ye mais akoloba mabe na ye te mobali wana osali ye nini mpo bokoma likambo wana biloko nyonso ozolobo ekomaki wapi parce que mpo mwana bunga nyonso eza baconséquence ya divorce bozala divorcé officiellement te na l'état nani bokaboni officiellement te nani bokaboni officiellement te bozala lulie na ye ye mobali yango aza na lupango aza bon tosombaki terrain moko na ye azwaki mbongo moko alobi ye asomba mutuka azalaki kozwa mbongo ake asombi mituka ebebi duko aye kozwa mbongo wana projet ezalaki tosomba terrain nga nayebi te lokola toza na bana deja baza mwa ebele tosomba terrain ntango azwi mbongo na maboko abaluki kosomba su terrain te epesanga mbongo na nga nalia nayaki na vivre naye kozwa mbongo wana na makasi nabenga yaya na ye moko aza ndoi ya mwana oyo abungi na explike alobi soki eza mpona bien ya famille na bana o kosomba terrain kende kosomba nake kosomba terrain wana kota mbuju kuna nabengi ye nayebisi ye nasombi terrain asiliki soki oye na mikanda na kopasola azongisa mbongo na nga ngapi mbongo ezalaki projet ya kosomba terrain
yo olingi osomba mutuka ebebaka terrain ekufaka te toza na bana terrain wana ezali. Du coup à chaque fois ke azokota bato ozokota banyongo ya bandako totamboli na bandako ebele bato bayebi biso bayebi tobimaka kaka na banyongo ya bandako bakoma baproblème na bakolo lupangu makambo esukaka na bahabita oui na oui. À chaque fois soki akoti nyongo ya ndako bongo akozongela terrain napesa ye terrain ateka ngabi te okoteka oyo ya yo terrain ososombi mpo ofuta ndako ya ofutela te oza na salaire chaque fin du mois nde jour asuka abetaki nga wana ezalaki mpona pesa ye terrain wana yakende koteka mpo esombamaki na nkombo nanga nde betaki nga wana akangi biloko akipa na mais ndenge natuni na makambo nyonso eza expérience apparemment ozalaki mpenza na calvaire na mobali wana oti mpenza na place ya pasi expliquer bakongole bayeba justice ezolanda yo nga nazolanda yo baike mpe bazolanda yo tolingi quand même toye bamoment difficile oyo vivre na kati ya likambo oyo mpo lelo mobali ake kotika yo moto alobaka te akufa po alobaka te akufa fo bilobela des moments difficiles que tu as vécu avec ces messieurs moto akomona ye moto na balabala selon yo mais en soi azalaka vraiment pomba epa na yo bolingo ezalaka lisusu te qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas motuna wana na bandaki kotuna yango à chaque fois nasala o nini akoka koloba na nge eloko te nasala o nini akoka koloba na nge eloko te nga nafandaki libala ndenge bamama na biso bazalaki kaka koyebisa biso kekanga motema mibali bachangeaka bato bachangeaka mais de plus en plus nde nauti oloba plus les années passent plus ye abandaki kosampure abandaki kobeta nga makasi kobeta ngai na bazemi tout ça oui bato bayebi biso bayebi makambo na oloba jusqu'à ce que nakomi na bana 5 adécide bakata ngai basala nga ligature ya trompe ona botaka susu te oui bon toyokanaki ezaki ide na ye ya décidaki parce que na bandaki kosalela baimplant ezosimba te nde adecidaki ke atokobota lisusu te basala nga ligature ya trompe baye kosala nga ligature ya trompe na mwana na ngai ya suka oyo nabotaki 5 bana oui moi je me disais aza mobali na ngai tobokola bana toza na bango déjà baza ebele mais anyokolinga mingi papa sango anyokwani mingi na bandaki kokangaka motema afanda na nga aza na malamu na ye mpe me mabe na ye elekaki kame mwa ebele nazalaki na projet ya voyage na bana vu que bayebisaki nga ke na poto bana bautiste bazalaka même na prise en charge ya bien par rapport ya kolakisa bango mwa bamisala tout ça na banda kosala makambo ya voyage nazwaki mbongo moko boye mpe ya kodefa ayebaki yango ke nadefaki mbongo moko boye mpona nasala projet ya voyage ya bana nabimisi bapasseport ya bana ezalaki déjà bon tozalaki vraiment na espoir ke kosimba mais esimbaki te na projet na nga voyage nayaki koserendre nayaki komona na bamessage na ye na telefone ke ayebisaki fi oyo baza na ye ke nga nazo voyage soki nga na voyage aotikala kobala ye du coup ntango makambo ya voyage esimba te nga natikala na nga na Congo na bana makambo yaki si kolia na ndako problème kotika mbongo ya même profitela bana minerval problème jusqu'à ce ke ya kokanga biloko na ye aye kokende pa na bango ti lelo nde baye kobenga makambo mwana nga bungi na maboko na bango mibale me bazwaki nga quand même ke ngai nde mutu naza na mwana bakofunda ngai bakomema bato ya aner bakosala nga boye bakoboma nga tout ça bazomona pasi na ngai te nazanga moko le mesi azokanela ngai liwa azokanela nga kosala nga makambo mabe tout ça yango naye kosenga naza na mutu akosunga ngai te na mutu akolobela ngai te naza mwana etike nayebani na bakonzi te nayebani na nga na bato ya minene te vie na ngai eza en danger vie ke déjà si aya place na fanda apanza asala oyo akokaki kosala promettre nga liwa na barodio na bango na banganga na bango bazoluka koboma ngai l'état a sécurisé ngai baretrouve mwana na ngai na bana na ngai mosusu baza na mabuku na ye nga nakanisaki baza kuna epa na bango j'ai appris ke bazongisi bango lisusu epa ya mwasi wana place mwana mosusu abungi
azoluka mwana ngai na pasi na motema me mutu moko te azorespecte pasi na ngai nde naye kolela awa basécurize ngai naza vraiment na insécurité. Très bien. Oui. Otika ba numéro na yo, je pense que justice azoyoka yo, ba ONG ba protection ya basi baza koyoka yo, basi nyonso ya mboka bazoyoka yo. Je pense que ba ozala en contact na yo pona osolola. Nazoboya ko exposer numéro na yo pona ebite banani ba obenga yo, bato so akobenga pona ko menacer yo, bato so obenga pona osakana na yo. J'ai intérêt total à protéger. Voilà pourquoi numéro non officiellement to pesate. Mais bato ba contacter biso qui voudront bien avoir ton numéro. Voilà to kwa solo la mais justice azoyo kayo. Bandeko na pas 6 mois na oyo abungi baza ko continuer ko luka mwana naza ko senga na ba congolais to se mobiliser to mona mwana oyo na monga fula na commune nyonso place ozali. Soko moni photo ya mwana oyo komona ye Adonai azoloba te mwana lobaka te donc azoyoka pe te azoloba te koyoka azoyoka soko bengi Adonai akoyoka soko bise pe makambo akoyoka akoyoka na ye azoka mwana ndamu mwana za la problème akoloba bozwa mwana wana boya na ye na bosolo so bokomi na bosolo toza na avenue du livre numéro 75 na Gombe boya kaka epa ya papa sango to luka mama na ye pour que bako ko récupérer mwana même s'il faut payer une prime je pense que bosolo ko futa prime pour que moto ya sali acte wana azala encourager bo luka mwana boyela ngai pour que to ko pesa mama na ye pour na ye mama to sécuriser azana droit ya protection ba ONG a droit des femmes, bah on va protéger plus la protection des femmes et à la justice. Bah avocat va prouver au bazali, bah on va protéger moi sur à travers ma défense naïe parce que on va subir les traitements inhumains. Même si vous avez une idée à voyager pour la balle, moi je n'ai jamais soutenu. Hein. Babylone, on a zoné moi comportement que continue à balle mi balle belé. Nazo mon aba garçon so azuka moi mbongo amuke na kisasa bandika ko bunda. Toba na ba master belé to sola. So ka mon cher ngai na luka visa Schengen nazo ka madame na bana baki novanda ka kuna. Yo za jeune. Ozu mwasi na boboti ne bana mi balemi satumine. Okamata mwasi na bana otinda bango na poto. Yo vanda awa ane rezo lukisa yo te leta te ozana nyongo te. Ozotinda bango libanda yo bando vanda ndenge ni na kisasa. Poso ozu mwasi na bana otindi bango na poto yo vandi awa. Dans un premier temps okuta na bango te po bango bakoya awa te. Donc olingolo bananga ke so osali 6 mois osali une année. Moi si nous avandi la poto yo vandi awa omona kabana kana vidéo so moi si nous azoluka ba biso cheka na vidéo pese ba biso c'est ce que vous voulez nous faire comprendre et ça va former ba divorce mo rezo salama mais une manière intelligente ya au divorcer sans que wolobango on remarquer ko kana bato mon cher en tout cas bato bele bato nga sango be moi si na bana fallait o chamere na bana ba kende wapi ngana vanda kao mama sango azali awa malili ya butu moi si na poto yo na kisasa akosuka ndenge nini malili ya États-Unis 25 moins 45 na poto yo chauffer mal tango yo zo pesa ido lobi bazo moi si na bana bangi novanda libanda yo tata otikali na kisasa otikali olingo officialiser ko bula na yo pour dégager madame na bana donc lelo ko faire voyager moi si na bana oza politicien te bazo lukisa yo te oza pe soldat te Ozoluka ba pe na ba service te mais okomika non mon cher en tout cas moi eloko mboko eza moi ete zo madame na bana baki no vanda wapi awa bozala mwanda kuna bino bozo futela ya muke oke na poko zongi bana bazo ya mbayo mais bokomika eloko muke mwasi na bana babima bakende wapi yo vanda kana kisasa bana basi bo surveiller mibali na bino mingi bo surveiller ba papa mingi mobali nyonso azotinda mwasi na bana baki no vanda libanda alors que yaza na kisasa za politicien te bazo lukisa ete eza forme ya divorce masqué exemple divorce moko babomba o mo shenga na obundaka na kanisaka mo eloko ba petit na mère na bango na tindika bango papa ba vanda pour bana bakola bien bongo yo kozala ndenge ni ozomita la santé te quand vous êtes ensemble vous êtes une force c'est ce que vous devez comprendre merci na yo courage nzambe asalisa yo biso to continuer ko lexa message soki mwana monani e oza malamu to bondela pe nzambe asunga pour que mwana monani nzambe apambola yo. On a fini avec la première partie. Je vais présenter quelques messages. Un message nécrologique. Je vais d'abord commencer avec un message communiqué nécrologique avant de présenter un message à vœu. Pour terminer pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va terminer. Kinshasa Makambo Tozomona
eza grave. Nazomona. Okendo tika mwana mwasi na mutuka. Il y a un monsieur là qui est venu me dire, tu n'as question, mais nga na répondre ni. Abia na ketika pechuana na car, na komi pa na bango na tika liboso car mais pechuana c'est un bon transport. Alors que na tika liboso le pan. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Nga la uzana réponse à opesa ndenge. Boza bolingo za régime bato ba ubunga lisute na vide zelo ko ba mala mozo bunga kaka. Bobi ndenge boyokana na kopo wana. Soki lokoso ya mwasi eleki epesa ka soni. Osengi lelo, osengi lobi, osengi la. Mais chaka ba prix. Chaka prix ba ye ba kui seza combien, tolo za combien, simeza combien. Chaka ba prix. Esengi leleki ba benga na français bisengambia. Eleke bele. Par exemple en français ton a ki Congo bisengambia. Eleke hein. C'est pas logique. Bazo tuna yete, mais bazo sengo liso mwana. Wana za ironie. On va prendre un message, il y a nécrologie. Communiqué nécrologique. La famille Bendera profondément attristée à les regrets d'annoncer le décès de leur cher et regretté père, frère, oncle et grand frère, M. Bendera Roger. À cet effet, la famille informe parents, amis et connaissances du programme officiel des obsèques établi comme suite. Baché, dimanche 1er février 2026, 18h, veillée mortuelle, salle Kofi référence, rond-point Safikras, non loin de l'hôpital médecin des nuits. Lundi 2 février 2026, 7h, juste levé du corps à l'hôpital du Cinquantenaire, 8h, exposition du corps à la salle Kofi référence, 10h juste, départ vers le cimetière nécropole, c'est les bambous. Et à 16h, bain de consolation, salle Kofi référence, rond-point Safricas, loin de l'hôpital, médecin de nuit. La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur prière et leur marque de compassion, s'associent à cette douloureuse épreuve. À jamais dans nos cœurs, la mort n'arrête pas l'amour. Signé Monsieur Roger Bendera Miseka. Très bien, pour le compte de la famille. Alors, je vais dire joyeux anniversaire à un ami. Il y a moi si 25 ans de mariage. Boom crash Poiti. Moi si zali mami Poiti. Donc, mobali boom crash. Il faut que boom. On peut dire boom boom. On dit boom crash Poiti. Il y a moi si 25 ans de mariage. Mbetu moko, ndaku moko, na bana, ça fait du bien. O ezali expression ya bolingo. Ozomona bolingo zanga nango ba paquet monsieur ekangi o catch po bima problème. 25 ans mwasi na mobali ba vandi place moko il se respecte bazo polisa bana na bango na lisungi na nzambe. Happy birthday na couple spécial boom crash eza mokolo na bino bokende wawa nzambo atikalaka na nyongo ya bato te afuta bino na mama mami Poiti bozona nanga depuis la commune de Lemba Salongo. Merci beaucoup. Alors on va terminer. Joyeux anniversaire à Moukouboua Binene. À Kokisi 77 ans d'âge. Et ça facilité. Nzamba Bombayo na sena mo imibu 77 ans d'anniversaire. Na bois lié ba fleur. Happy birthday Moukouboua. Wana baza ba vie na biso, ba papa na biso, wana baza ba ancien, ba komi ba référence, ba patriarche. To pesi ba ngombo te place azali. Nzambe abatele moi sina ute kokufa kala mingi te molimo na izope mana kimia mwana nzambe mama binene oyo tango nga na balaki nazaki avant na bala nazaki na ba discussion na moi si tozo yokana te moi si nenda kendaka ko bondela pour que nzambe a approuvé si réellement maman na bino maman Leti aza moi si ngai et c'est sa femme qui avait prié. Dieu avait exaucé cette prière tala lelo naza na bonheur grâce à prière et à moi si vous atika biso nzambe ayokelaka nzambe apambola papa binene joyeux anniversaire Moukouboua. Alors il a été honoré par le pasteur Lifoko na Brazzaville. Je vais vous laisser suivre les témoignages. Il y a pasteur Lifoko qui a organisé anniversaire munene pour na Moukouboua binene azako yembela mais il a parlé de lui. Ça fait du bien, aimons-nous vivants. On s'arrête avec cet élément. Je vous retrouve pour la deuxième partie, les derniers numéros de la journée. À tout à l'heure. Vraiment. Bon, je voulais simplement dire ceci pour la petite histoire que beaucoup de gens ne le savent pas. Cet homme ici
quand j'ai été chassé de la maison à cause du message, et que parfois il arrivait que j'ai soit démuni de comment manger, j'ai passé chez nous. Je ne passais pas pour chercher à manger, mais prendre la guitare. Parce que c'était avec cette guitare-là que j'enregistrais. Mais son épouse qui nous a laissés ne pouvait jamais me laisser sortir sans que je ne mange quelque chose. Et il me disait toujours, mais toi, tu vas partir. Il faut que tu manges. Et c'était comme ça tout le temps. Parfois même quand j'étais là, je vais partir. Mais il faut que la papa noyade. Et quand il revenait, comme il travaillait à la poste, il venait le soir, on grattait la guitare, on chantait. On enregistrait beaucoup de cassettes que vous entendez là. Avec la bouteille et tout, c'était avec lui. Et tout le temps, quand je suis à Kinshasa, je n'ai jamais manqué de le voir et tout. Et quand la maman nous a laissés, je crois que c'est un événement qu'il aurait bien voulu fêter avec la maman. C'est comme ça que je lui avais dit qu'il n'y a pas de problème. On enterre maman, mais tu viendras te consoler avec les autres. Les autres, là, donc, entre autres, moi. Donc, je suis très content qu'il puisse festoyer avec nous, avec sa famille, avec ses frères, avec ses soeurs. Je sais que les autres petits, les enfants qui sont restés aquí, certainement ils ne vont pas dire que pourquoi les vieux amenés là-bas. Mais c'est justement pour une consolation, qu'ils se sentent qu'il n'est pas seul. Il a ses frères, il a ses soeurs et il a son enfant. Amen. Donc voilà pourquoi 7 x 7, 77, c'est quand même très symbolique. Ça ne se répétera pas 2 fois. Donc voilà pourquoi je voulais qu'il le fasse avec nous. Ce n'est même pas pour être vu ou pour... Non, non, non. Je voulais juste qu'il soit content. Et je vous dis déjà que ceux qui sont venus, Benkedia, vous allez manger sérieusement. Non, 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 dis à ton voisin, on va bien manger. Parce que ça fait 7. Hein? Laissez-moi déjà vous révéler. Il y a combien? 4 plats. Il y a un gros cochon.